Et l'autre ming on a eli awa. N'est qu'un a des choses. Et liboso. Mobile nanga. Alingete kon pang nanga. Atika le pont pour voir là. Oui. Yami balé. Mobile nanga okendo bala mwasi mususu. Tu ko comprendre que ko benga batu mbangu ne ko kwena nzela ne ko soka na ko soka poto na ke na dispensaire de traitement. Eza ne loro ni toto luka to yebo ici la raté na vie. Yaya. Eza ne histoire bana rapé bandi pe sili. Boba bota bana 15 ba kabwana, bobo kabwana bana mi balé. Et un problème. Yaya, yo no ebi. Ana singa na kingolo kwa ntaba. Ko papa oti no ebi dula bala ti yo bala ti. Bala to bota ti. Baba batangi sanga na ba façon na zaela. Yende siko muntu aninga komisa. Yende ozola kisabusa bina camarade na yo. Oui na la kisi parce que yo komina ba niveau mo wese. Na camarade mo ko ntimo na camarade na yo. Politesse au moins ça. Na mama na yamba na lekino. Na vandi se bino kwa bana ona boko la bana ngala boti. Ngai mo. Ko mo maltraiter ngai. Ngai mo na. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, a Okita sur place. Na kata Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingite awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai. Mwana nga bande koloba te. Ba médecin ba diagnostikaki ye autiste. Meng na luki na tamboli, na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te. Nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse. Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso. So ba problème na yo tcha pembeni. Metalela nzambe. Tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga. Nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga. Intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth. Na ekoleka délivrance après une semaine. Mwana na ngai akomi koloba. Mwana nga soka ke classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba. Esengo koti na vie na nga. Médecin oyo diagnostikaki autiste. Médecin wana kaka ye moko na changer maloba. Médecin lobi oh, mais namoni changement salami, namoni mwana komi koloba, namoni mwana autiste ezali susu te, mais eloko nini salami. Na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui. Vie na ngai ekomi épanoui. Nga moko nakomi épanoui. Mwana na nga koyemba nde koyemba. Récitation de récitation. Na yango nakumisi nzambe ya Ozana. Nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo. Nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te. Mais na nzambe ya Ozana ya Papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Na luki ba délivrance epai ya ba pasteur epele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso. Dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto.
Shalom, 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 shalom na bandeko nyonso obalandaka biso na kati ya Bravo Jésus na chaîne na munene chez biso télévision oyo wapi Zambe ya Lola abengi biso tozala ensemble na bino pour la émission malambo lingaka mingi et na bareloko moko chaque fois ekulusu moko pour na bato nyonso ba se convertir Yesu Mikolo azo sakana te même ba musulman baza ko se convertir même ba budia Congo baza ko se convertir pour Yesu nde molongi yeni Yesu nde champion ba prophète nyonso ba kufa mais ya biso ya Yesu nde c'est quoi lelo on a sepela na Yesu yango na pona makambo sala biso merci encore une fois pona marque ya confiance pour pesa biso na ba chaîne na bino na ba télévision na bino na ba téléphone na bino ba tablette na bino pe na ba famille sangana ka bele pona kolandaka ezali Bravo Jésus. Encore une fois, merci na sponsor officiel les Yesu Masia, yende azo sunga pe azo bate la biso. Topesi, merci encore une fois et pas ya notre président Chiki Mukadi ainsi que de beau c'était Maman Lydie Mukadi mère doublée. Joyeux anniversaire ya moi na biso ya suka o ate ko fêter déjà anniversaire na Nzamba Pambola ye ainsi que na Kimba pe joyeux anniversaire à mon beau-frère propre papa Jano depuis Matadi. Joyeux anniversaire encore une fois na ingénieur Samba Samandiki. Et on a payé ça toujours dans Matadi, les deux amis qu'on a mis mbotama, na bino nzambe ya Lola apambola bino sans oublier à mon ami personnel que j'aime beaucoup na kombo ya chansa Kissa, les prophètes. Joyeux anniversaire na yo. Merci encore une fois na Didij mon solo na régie et finale ainsi que na caméra, tout le monde Dinij mon solo ainsi que na Thomas Fabien Tobo santé, ya non, ya baleke belé ainsi que Jojo Lukosh notre robot sanate merci encore Nzamba Pambola yo bawewa nyonso mikolo bawewa na mino kolemba bino te bawewa précisément mingi station ma campagne merci mikolo bozo kanga biso na niveau kosakana te nazo bateza problème ni papa to landa yo bawewa pe nyonso bazakana na victoire merci na papa Ridi Kaka na mama Rachel Tumba papa Ridi amoninga na victoire mais minga papa na landa yo akotika nga ti place nazo ke na futi ata différente ah bravo Jésus bravo yango soza na Yesu a comme so star na moni yango lelo et merci encore une fois na bande ko nyuso balanda biso na mikila poto to kembangu na Canada na moni couple moi malambo o na sebela mingi ça c'est ma sœur Mami Mpunga na mobane José Nke Nzamba Pambola bino to pesi une fois mbote na papa César Lufwantsoni muto a relation na dollar na euro na nyos papa César na bo santé une fois Yemoko Fatima Zota grande dame na lingaro makasi Dorine Kaming na kati Afrique na Johannesburg wana merci encore une fois na bana nono so bana mapasa ainsi que na Davina na bo santé Sylvie Bayon Kas esko zalinza mbalola mona pambola mama ba garçon na kombo ya Anna Kapinga Chama la ma garçon CP Claudia Panzu na bosani binoté sans oublier mon petit que j'aime beaucoup na lingako mingi makasi oyebi na lela otro na loba no Gaël amani na kati États-Unis merci je crois Bravo Jésus soto fandi beaucoup de problèmes na bosé loko moko conseiller nanga privé lobela ngai na kombo Eliashi abi parfois pour ndimaka ba reproche merci na ba reproche nyonso bo reproche arabiso ce ba reprocher au te ce que oyeba osala msala malamu te ba reproche nyonso bo reproche surtout ngayo merci encore une fois to ko s'améliorer muke nzamba kosunga biso en tout cas merci pour ma reproche na bino en tout cas bo fandara kimiate si ya so ezala mabe mozali beaucoup melaka biso bo reprocher to bongisaka musala merci Bravo Jésus nenge za la kaso to fandi to lamuki toujours des problèmes baki magami na Bravo Jésus parce que kuna n'est pas solution et zali l'apôtre Moïse ka son otobo sanyote to sala ndeko moka mwasi tourner na kati ya plateau abengi biso mbango abiki alanda biso azana besoin pe biso Bravo Jésus to zeli solution likambo ekomeli likambo ezani to yokaye ensemble na bino mbote mama mbote papa boni bien fan peu moi bien à monde oza déjà maman comment on a bengami na kombo ya Tabita oh mama Tabita Bible tozuya wa mama Tabita Dorcas oui OK mama Tabita na bitu za chrétien oui na za chrétien OK ya moto banda iloko liboso pa na biso o iloko liboso za prière to resembler OK
tosambeli nzamba makoki nyonso topesi yo merci totiki moment oyo nasala loboko na yo toza na besoin que l'éternel Dieu obana na biso émission manepe na suka que le Saint-Esprit azala au milieu masolo na biso dans le nom de Jésus-Christ par la foi nde tolobi amen. Amen. OK. Merci beaucoup. Maman Kabita. Papa. Je crois benga yibiso zana makambo yo le la vie na yo. Na bité Paul na ngwe zanini. Oyo elibiso lelo na kata bravo Jésus. Merci pour la parole. Na landara bino. Nasepelaki likambo oyo nga naza nango na yo partager ensemble na bino. Ya liboso eza papa na ngai akufa atikelanga lopango. Na lopango atikela ngai ndeka totambolaka tanke biso basi na yako obeta libaku nakutana na jeune garçon moko nayaki okóma na zemi na ye lokola nga nayebi nazalaka deja na esika na ngai ya kovanda nde nazwaka ye tokóma kovanda tobota mwana liboso ya mibale fille garçon tovandaka towumeli a grande surprise grande sœur na ye aye otala biso na ndako natala boye nayebi ye bien oyebi grande sœur mbani na yo oui tobanda osambela na ye na église moko na résurrection résurrection oya lemba ya sous-région papa apôtre mama Hélène Ngoyi na papa Dominique Ngoyi na pesi nombote ebele OK andi na yeki otuna ye grande sœur ozovanda wapi mais ye mpe grande sœur ayebaki yo grande sœur ayebi ngai tobanda osambela na église moko ayeba kuna papa biso akufa OK nde yebisinga te na ovanda pa camarade na ngai ngai yebisi ye ndako eza monene boye yo kevanda pa camarade na yo s'il y a un moyen zwa babiloko na yo osala nini oyo ovanda na yamba ye bien na kimia nyonso na bonzambe mais na ndenge grande sœur abalukela ngai banda kaka grande sœur wana ayaki tia makoni na ndako na biso ndako ezala so na kimia te yo na mbala na yo oui désormais bravo Jésus-Christ eko kita na Lubumbashi bana Kolwezi bana Likasi Chic Mukadi au kita sur place na kata Lubumbashi bana nyosa golf wana Lwala Balikasi tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya, Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingi te awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Moto, papa na moto. Nandaku nanga. Tukomi lokola na deka. Grande sœur mobali nanga na mobali nanga na ngambu na bango. Nga pe na bana nanga na ngambu nanga. Tukoma bongo. To menjere na kata ndako. Oui. Tukoma ka bongo ka na ndako kande na oloba bongo papa. Et puis mobali nanga yi. Nakoloba papa, eloko mingi o nga na yeli awa. Na eka na des choses. Ya liboso. Mobali nanga alingi ateka lupango nanga. Ateka lupango wana atikela? Oui. Pona problème ni? Makambo kaka o na meki mpe ko relater yo papa. Yango wana. Ya mibale. Mobali nanga okendo bala mwasi mususu. Ah, bala mususu comment? Abala ote? Désolé, tu vanda na ndako. Na okota be grande sœur na obet. Yokutu ba senta yo. Leki nanga balaka, okende ko bala. Donc grande sœur ya mobali na yo azobwa kelo jeton na kata lupango ya tata na bino. Tata na ngamoko. Na kata ndako pe ya tata na ngamoko. Quelle méchanceté. Nazongi un peu sima na bi. Quand c'est wa lobi boye pona nini? Na yo benda bilili ngabi eze solo. Yango zo tindo te. C'est que lupango o mobali nanga so forcer to teka. Bongo wana yango zo kende ko balela mwasi.
isalenga vraiment pasi papa aminiti oyo naza mingi oloba te na osenga divorce no mata bitazela. Okay. Merci babiloko ngani ngotuna ba question yango mobali no aki robala mwasi yo na ye apesa lo moto ya famille mino papa sala ata geste moko te leo nakoma na zemi ngande na zwaka ye na vandisaka ye pa na biso donc mobali no sa elo moto elo mote nyonso tukanga moko elo di ozwaki na charge na cadre ya bolingo kaka pantina ndako vike pe ba moye ezalaki nango yo na zwaki après wana bobo bana mibale après na mawanza mosusu grande sœur na ye tokomi suko va na ye nande ndako epelaki moto tokome na deka bamba ki moto wana eza grande sœur na ye mata bita attaque un chrétien est-ce que soit temps ya koluka grande sœur pour fandisa tourner est-ce qu'il y a un problème entre nous baina ozwa temps on sona grande sœur bon nazwara temps namona makambo s'est passé entre ngai na belle famille na nga na mona ngo propre tende na vantsa grande sœur na yebisa grande sœur ngai na yo relation o eza lelo te eza kala dès que yokuta déjà makambo za moya kotenga mananda tant que oza ya foluka obongisa biso tozala bien yo lisusu oye kopelisa moto botika nga bino bofana ndenge na bino nga pe na ofanda kana leki na o mato kita lupango oyo ekoteka ngabi ekoteka mandenge nini lupango eza tata nga na mama na nga batikela ngai simple ça. Ok, ça va, d'accord. Merci. Na bande connaissance bazola na biso. Je crois que l'andi li solo ya notre sœur Tabita. Dinga beti li solo na ye que azana des problèmes za ko se passer entre ye na mobile na ye eloko liboso grande sœur na yo ayokaki mawa ote ex na goma iska o masese obeta mazai pa camarade ya zwa ya me akameme na kati ndaku na bango ya famille ndenge azoyi mobile ne bafana kati ndaku grande sœur aye apelisi moto lelo ndako eza ko kabwana Tabita zana bana na mibale mama Tabita plutôt na PC Valère parce que ça c'est une femme mariée azana bana na ye donc madame Tabita na bana na ye est-ce que grande sœur aye olia tchaki na pour grande sœur ko abokilo grande sœur ko pelisa moto na kati ya donc ya mam soit des fois betel biso moi to bango boy moi lo bango exalté mobile na étude que même atiki mbetu voilà la ka mobile mola na salon ya tika ina bana na kati ya chambre mobile na ya lingara suko lia biloko oyo ya azolamba te comme lia biloko ya na azolamba donc ndako eza ko pela moto donc provision sur ekoti et créer mo ba trouble même grande sœur na ye wana ya makambo lobby ako lobate je crois vous comprendre grande sœur na ye abike fat ba ko sala adani bien peut-être bana mi balé pe ba bana nani wana te donc moto eza ko pela nenga osakana te na ebite bande balandi likambo to suka na oboni mais gloire à Dieu parce que ce numéro ya ko benga mobile na grande sœur na ye azana besoin si y a un problème parce que abundi na ye moko ba sona grande sœur abi mo su grande sœur sopela ke mai mo su grande sœur abike so abi grande sœur abike ya camarade na été donc ndaku lupangu ya ye moko mais a commis vraiment ko soit lisusu nini te azozwa contrôle na lupangu ya été mais tandis que azana bana ye pas azana besoin ki mobile akenda tikele lupangu aboko na bana na ye mais azo fouiller ba document nenga lobi il paraît pas moni pe babuka lupangu te ba aomona ngote je crois to benga mobali to benga na grande ba kota mbala moko pour ki to menga pe ko landa likambo au juste so za na secret mo na katwana to découvrir ngo bisono so d'ensemble na sima publicité oyoyo mobali na grande ne bazo kotsa biso. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabita. Tabita, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon Moïsali, Isali, Moulamo, avant d'être pour apôtre.
Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venu interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela bana ne sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopambula. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Touti kolanda publicité à Fondation Orphelinat Mama chez la Moana. Donc yangwana communiquer mo e bana obunganga na zong la communiquer wana. Communiquer za boy. So on comme membre soutien Bravo Jésus. Benga papa chez Mukadi. Chaque fin du mois, $10 na pamba. Il est biso musala évoluer. Maman t'as vu d'après ce numéro, il y a ces mecs qui n'a rien à mobile na. Il y a un trouble na gatanda wa libala. Ba okota rapidement to mekepe koyeba nini eza ko se passer. Pourquoi yaya amemi trouble na gatanda kuna libala? Pourquoi mobile azolinga ki ateka lupangu na lupangu ya mobile ya mwasi na ye? Et puis pourquoi mobile na lingi abala? Mwasi mususu atika mwasi oyo na bana. Bakoti biso ndeko mobile pena ya na ye rapidement. Bonjour. Grazie. Oye na kanda kama na pesa tambo mala moko wele libondeni fanda. Papa. Bote na yo. Bote. Vous place. OK. Merci beaucoup na présence tabino. Merci vraiment. Bandeko. Yabiki bozala chrétienne et grande sœur. Si vous avez sur le solo, nous avons sommes dans l'église de la résurrection. Ici qui est na papa. Papa, na banana yo. Papa, comment on est? Papa Enoch. Et moi, moi, sur. Eh bien. Oui, bien. Azana n'est pas là. Là, maman bana. Amma bana yo. Maman, comment on est? Maman Judith. Maman Judith. Bonne maman. Bien. Maman, il y a un problème, ton déni. Oui, ils ont un problème. Mon monsieur. Oui, Nayebi. Oui, bien. Azana. Azaki moi c'est Alekina. Azalaki moi c'est ni toi moi c'est Alekina. Azalaki moi c'est Alekina. OK. Papa Enoch. Maman abana na yo. Lingo lobi. Ozani je kwenda kumoko. Enda kumoko. Ya pa bozani isika moko na bino no somisa bo isika moko. Banda pena isika. Na ya pesika moko. N'habite problème désolé car yo nous avons bali parce que mbani na mettre ndako. Et là on est le cas entre yo na mwasi na mama bana na yo. Ne va bien na moni appelle le koti pe biso irigement na ser. Ne to yeko se présenter. Kuna yeko comprendre be ko benga batu mbangu ne yeko kwea na nzela ne yeko kusoka na kozoka poto na kena dispensaire de traitement. Eza ne loro ni toto luka to yebo ici la raté na vie. Mami. Je crois problème ezali et en tout cas excusez moi par rapport à potara parce que en tout cas excusez moi biso. Mais na comment nzambe hein? So na ebe ke to ya po na yeto ngato ya. To ya te papa. Franchement. Aza papa e pa. Mobali oyo ngana etozalaka tolalaka chambre mobali na ngai. Mobali abotisa yo. Olukute vraiment yo. Yaya. Eza na histoire bandaka pe bandi pe sili. Bo ba bota bana 15 ba kabwana, bo kabwana bana mibale. Ya problème. Yaya, yo no yebi ana singa na kingolo kwa ntaba. Ko papa oti no yebi dula bala ti yo bala te. Ko bala to bota te. Waka na histoire pe sikate. Histoire sikate. Mais matabita o ni ba osoni sa o aza quand même grand tio ya. Et bon moi c'est abou. Ya ko. Ba ko bala. Ba ko bala. Yo bengi
par rapport à solution. Très impoli. Et puis, le bien que nous avons une église. Pourquoi on a une grande salle devant plateau. Tandis que quand on a la paix, on a besoin de solution. C'est ce qui est dans la beauté. Papa, bango ba lusinga comme na niveau. C'est important. Dans un respect ma casse eza lo lengi ba papa na ba tangisa na ba façon na zaela. Yende siko mutu alinga komisa. Yende ozola kisabusa camarade na yo. Oui na la kisi parce que yo komi na ba niveau mo na tala camarade mo pas na to camarade na yo. Politesse comme moi ça. Na maman na yamba na lekino. Na vandi se bino kwa bana o na boko la bana na boti. Ngai mo. Ko mo maltraiter ngai. Ngai mo na. Abi boko la to wa bano ya boti. Yo ko boko la mama mkolo wanga. Bon na bosa ba besoin tout na mbona. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je crois dans mes peu le cola au Benga Ibiso n'a quand même na tomé peu au kata ikambo directement et bande voilà na biso ba quand même ba iba. La grande. Oui papa. Il y a ça qu'on se plaindre belé en ça jugé. En jugé c'est juste ça on a besoin et là moi lobby est très très important Benga Ibiso mbangu puis surtout Benga Bino OK il paraît. Il y a des problèmes qui se passent dans le cadre de la Ndako. Donc, à Liboso, il y a un problème malam. Mais il y a un cadre de Ndako. Diviser le côté entre les mobile, pour les cas de société, moto et peli, na présence na yo. Mais bon, mais c'est malam. Donc, il y a quoi qui s'est sali le quoi là. Et là, il y a mis balai. MKO Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Papa, yo enanda ko ya mwasi. Okoti lupangu. Obandi ko cha mwasi musuku. Mwasi ateka lupangu pour que fana na bibo. Lupangu za yote. Apenoki. Lupangu za héritage obatikeli. Comment ko luka oteka lupangu ya batu. Héritage batikeli mwana ya mwasi. Yo e mobali pa na ye. Ya ete yo. Parce que lupangu ya batu te lupangu na biso. Ah? Ya biso. Oh le côté. Lupangu tata na ngai. To peut-être ya ko sibino ke da lupangu na ye, da lupangu na ye te. Eric Tika, papa na koloba. Na koloba. Oui. Aye ko funda biso to azali na posa e ba vérité. Non, non, hier c'est juste que Azan a besoin que bien en bas na ça la divorce ba kabwana et puis de deux aussi que binobo tika lupangu ya tata na ye boka na nonu bosa nini boka. Naza na posa e ba vérité te. Vérité ninga no e ba tata biso. Non, non, sur dans la vérité mon roloba peut-être. Ouais. Réalité que nyonso azali na posa oloba e que nyonso. Oui, en tout cas à fongoli motema lobi pena presque nyonso. Mais pour nous alika un homme ko ça trouble na kata bolingo na ye na Enoch eza yo grand yo. Merci beaucoup Nangimi. Oh petit frère nanga. Oui. Hein, mobali na ye. Hein. Petit frère nanga, ngana e bana kine parce que dans sambe l'église moko. Oui oui. Ngana la tine petit frère nanga vers. Yo mto tine ki vers. Oui.
Mandeni papa, maman na ngai dans papa. Yo to tini petit frère na yo. Verrier, alinga ye. Donc ça dit, vous avez monté film ya bolingo et ça yo. Oui. Nini? Oh, tuni na zwanini. Kwa zo pari na ye. Parce que la vérité cachée Kwa et zo bata pari na maki. ye. Oh yo yebite. Vérité Tanzo cachée. ganga, lupangu nanga, c'est la- lupangu nanga. Vérité cachée. Nini? Soi-disant papa na yo. Le quoi yebisa ko vérité te non fond de vérité place yo ko ba makam. Pe na mi soit petit frère. Yo kasi pena nga pena ni pona ngolinga mwasi kwa. Pena boy to ban. Boni boy ko. Papa no. Papa. Papa no. Non O non. sepele na bien na papa. Ozani loko tenga kwa mvie pa na yo. Ozoka. Et puis là ba critère na nga basi yo za. Ya boy. Ba critère na pe Yo pour ata 1% Non. Papa. na regretaka ndenge na boto bana mibale. Nzambe. Tengande na regrettera parce que nga so bomenga tata na nga na pesa yo. Yo pesa o Ngande na menga tata. regrettaka. Na Merci regrettaka. beaucoup. Tozaki na posa to bimisa vérité ezaki caché. O soi-disant tata na yo tel ko yebisa ote. O moni lupango yo so fanda. O lelo yo so ganga. Lupango nanga na bana nga. Lupango wana yo veba vérité na ngo. Papa na yo ngai Judith na contribuer na kati ya lupango wana na mbongo. Papa na yo azalaka kobima na nga. Yo sutoki te. Papa Ya kili ko bomba eloko te. Ko bomba eloko moko te. Lokola ya luki to koma na niveau oyo ko bomba eloko te. Ti tozo sambela na yo na papa na yo na nga église morte no bima na papa na yo kwa mwasi na mobali. Papa na yo alongola mobali engaki abala nga pembeni na nga. Lokwa nazalaka na botelaka ete. Totikala kobota te. Azwi ba bien. Tie na kombo na yo. Kasala na otiko eleka inaperçu. Oh. Ngana tika histoire aneleka te na garda kam. Papa, yango natinaka petit frère nanga vers ye. Alingai. Pona ya revanche. Na récupérer le pambo. Na minute to lo baba document. Na maboko. Non. No bino te. No bino. Biso ba sa ila biso te. Biso ba utiliser biso en 15 jours biso ba utiliser biso. Papa, excuse, pardon. Papa, pardon. Pourquoi ça la pembeni na ngati? Na msa tata na on cimetière tout na pourquoi? Pardon. Eh, okoke kuna niveau wana kwa nini? Oshenze mikanda tata ngai, elle pas moi tata ntikela nga pardon. Ngai. No, ibati nini? Nini mabilonga sala bino? Na mwa bino na ndako tata nga na sala nyonso nini mama? Ndako tata non? Nini jamais. Papa na rokoma jamais ba niveau lingo. Esa koma kitike tu na ita sazali. Keno tuni na chombo. O se pela te o tumbala ya poa lokola ngai. Ape so debana. Après le yo bokolanga. Yo na mbongo bokolanga. Pardon. Ndiko simba ngati. Ego pusa ngo mbata na yo. Bana basana na beso mikanda pardon. Bana basali pardon. Bon pona dinyo na pose baba na bazana. Lokota na pose baba na bazana posa mikanda. Ngana ko sa bana wana. Po histoire no to sana posa na ngoti. Mbangai te. Yo petanga. Na chifle yo. Yo ko luka sotiawa. Papa. Si bangati na chifle yo. Si bangati. Bonga na sotia ko lukele te. Papa te. Papa bana. Papa bana. Tiens. Eh, papa no bosonga nanu. Musakanga me awa. Papa enoki bosonga awa. No bembe na yo. Désormais, bravo Jésus-Christ et kokita na Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Kolwezi, bana Likasi, Chic Mukadi, aokita sur place. Na kati ya Lubumbashi, bana nyosa golf wana, Luala Balikasi, tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kala mingi te awa na Lubumbashi. Je crois au Lingaka, bravo Jésus, au Lingaka Thomas Fabien,
Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na yeko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na ba église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Moulamo, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopambola, opamba la génération future na yo, parce que tika la naningwa mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma beaucoup to continuer œuvre to bandi et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus.